Ndeko toali na village Mbakana wana bomoni ete bisika ezali wana bandeko bavandi bandeko bali koteka mwa ambiance eza kitoko balobi ete na Mbakana la ville calme lolenge tene balobaka bomoni ete batungisamaki mingi pe na makambo etali mobondo me bakonzi bazali awa bazwi solution ya nyonso na koyebisa na bazali kolanda biso Mbakana ezali moko ya ba quartier na kati ya ville province ya Kinshasa pe na commune ya Maluku. Parmi les 45 quartiers, Mbakana ezali moko ba 45 quartiers à commune Maluku. Mbakana ezali situé na kilomètre 150 na kilomètre 0 ya gare centrale na biso e payo bandi kotanga. Na bo ezali moko ya ba quartier où eza traversé na route nationale numéro 1 et tozali na transport, tozali na pêche et élevage, tozali na inspection agricole la kati na Mbakana, tozali na centre examen d'état, tozali na zone ya santé, tozali na hôpital général de référence et tozali na ba service ebele na kati na Mbakana. Awa tozali na marché moderne ya Mbakana bipai wapi totelemi groupement Mbakana bandi utama Indombe asuki na mai ya Lufimi. Dans rivière Lufimi et payo apesali limitrophe na biso na groupement Mongata. Et na kati na Mbakana eza na bamboka ebele lokola bamboka bapongwene ezalaki touché na kati na Mbakana na ba periférique batande ko kende lisu bazamba te. Kimi ekoti te po tozoyoka de ngunu bazana tozana posa kimi ekota na population po biso nyo tozalo posa moko kimi misale ekota tozonga na activité nde tozali na Mbakana to ali sunde tozala ite zamba tokota lisu bien te tokoma okota kala na kobanga ma compléter eloko moko par rapport à notre qui n'a moi des autres de ma casse. Si quoi est commis déjà apaisé. Ma cambozo comme déjà na souka. Donc la force reste la loi. L'État, ma chef na biso à plateau, bazo pesa ba message, ba rapport, bazo sala musala malamu. Pe calme quand tu peux te moni battu je pas commis ko progresser. Ba biso peut commis ko kota pe musika. Plateau ba kota te comme kota. Donc ba sala ba réalisation wana malamu teka bomoni ba mabiloko yo basomba ngo penza kuna na kati bomoni te bakimaki penza ba mobondo ndenge batungisaki bango bakonzi bazwi note souci babinote to bimisa bango bateka pona bazanga mo eloko te pona kuna na kati bande ko sala mosala ndenge bakimi bomo eloko te eza opesa pasi pe mingi bandeko na robeta moi c'était na bakonzi tolingi be kimia kake continuer kimia kake za be malamu na kati ya Mbakana tolingi ba mabaza la kitoko bana bazonga ba kelese bon kitoko makambe tambola be malamu circulation ezala ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to mitini te to moni na nyoso to sali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofiri nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te motemeza te mwe misale monani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te motemeza te mwe misale monani minga kolobeza te touti mosika matolo mingi bana membre bokonda biso na kati ya biso podcast télévision balobeta ya biso podcast télévision toza pene na culture toza pene ya ntoki na biso lolenge tenenge toko talisa bino bandeko boko mona tozali na Mbakana balobi Mbakana toali na wenza Mbakana monga loko ko sunga bandeko bamona Mbakana tozali pe na chef munene
oyo penza atali makambu ezoleka na kati ya Mbankana. Mais tokobeta masolo makasi pona ye bandeko na osenge te bo zapete bo partager bo continuer ko partager ko commenter ya li penza be malamu mingi tozalia na osenge te mo relaxa bandeko to ali na village Mbankana wana bomoni te bisika ezali wana bandeko bavandi bandeko bali koteka mo ambiance eza kitoko balobi te na Mbankana la ville calme lolenge tene balobaka bomoni te batunisa maki mingi pe na makambo etali mobondo mais bakonzi bazalia wa bazwi solution ya nyonso ne balobi kimi ekoti mais toko découvrir na bino pe kimi yango na mokonzi lolenge tendenge azalia wa toko meka oswane puis toko tambola pe na mboka o ndenge sengeli totasa bino mbote mokonzi mbote ndeko journaliste mokonzi bandeko bakolanda biso avant tokota pena na wenze okoyi kobetela biso mwa lisolo o penza etali Mbankana. Merci kombo nanga Gaston Mwentieme chef de quartier Mbankana na koyebisa na bazali kolanda biso Mbankana ezali moko ya ba quartier na kati ya ville province ya Kinshasa pe na commune ya Maluku. Parmi les 45 quartiers Mbankana ezali moko ya ba 45 quartiers ya commune Maluku. Mbankana ezali situé na kilomètre 150 na kilomètre 0 ya gare centrale na biso epai wa bandi kotanga. Na bo ezali moko ya ba quartier où eza traversé na route nationale numéro 1 nde bipai wa Mbankana ezwami bipai na mboka Mbankana ezwami bandeko bokonda biso na bandeko tu ya Londres ya Paris ya France toza biso na bino mokonzi meka ko biso administration ya Mbankana ya libe okene ndenge nini côté o état administration. Merci. Quartier Mbankana ezali na bureau ya quartier lokola boki quartier ndenge bazali ko définir quartier ezali échelonnement de base administratif ya commune. Moi balancer penza bureau quartier ezali échelonnement de base administratif ya commune. Na kati ya quartier Mbankana tozali na bureau ya quartier, tozali na ba service ezali apparat na ba service non apparat, tozali na service ya droits humains et tozali na transport, tozali na pêche et élevage, tozali na inspection agricole la kati na Mbankana, tozali na centre examen d'état, tozali na zone ya santé, tozali na hôpital général de référence et tozali na ba service ebele na kati na Mbankana awa tozali na marché moderne ya Mbankana bipai wapi to telemi et ezali ko permettre na ba imboka bakela mwa mimbongo yango ezali bisiko tozali ko benga grand centre d'attraction. Donc ceux qui ont Mbankana pour le boza na Mbankana faut passer awa ceux qui ont les kiawa ne comprendre que ozala Mbankana puis tozali na parquet na biso bipai wapi soki batu babuki mobeko zuzi azali akosambisa pe soki moto akwei oyo akokende na boloko akei na boloko oyo bakotika ye batiki afuti balomande na ye. Mbankana eza na mwa misali eza kotalama administration ezotambola malamu nyonso eza vraiment na kimia bien que na ebandeli bambula elekaki tozalaki na mwa nkokoso mpona makambo bino boyokaki mais sika oyo mwa kalimi ezali batu bazali kotambola mpona kosala mwa mimbongo na bango. Merci beaucoup lolenge te mokondenga beti sete mikolo leki bino mo boki nde mokondenga lobi na lingana na yeba mobondo bakota kawa. Bon, parfait. Mbankana ezalaki touché. Mbankana ezalaki touché. Pour Mbankana azali groupement et azali à la fois quartier. Groupement Mbankana bandi utama indombe asuki na mai ya Lufimi. Dans rivière Lufimi et pas wapi sali limitrophe na biso na groupement Mongata. Et na kati na Mbankana ezala bamboka ebele lokola bamboka bapongwene ezalaki touché na kati na Mbankana na ba periférique batande ko kende lisu bazamba te ba mai te. Mais uta tango eleki na misala o mwana tata lopango azali ko sala mwana ko lopango ministre délégué à défense et les entambwe moi calmer koti moi batu bandi ko kende bazamba moi ba mai batu bandi ko kende na boyende Mbankana ezui moi kimia. Merci beaucoup bandeko wana te bomoni chef yo tozali na ye apesi komo na kosenga te ba continuer to bokolanda biso bana ya poto nyonso to ba diaspora chef ye azali awa o to yeba ke to sombaka lopango no be na Mbankana moyo landela ngo pe ezali te o no te ba mobondo bakimi moyo ba kote ezali te chef ye yo akolandela ngo pe be malamu akolandela ngo be malamu akoyebi sono te koto ezali boye koto ba comité koto ezali boye kimi ekoti malobane zepa chef bongo te chef. Ouais, tozo balabatu tata monzambo kabeti mbela biso nyonso toza ba congolais tolandi sensibilisation ya mwana kolo lopangu ministre délégué exact tobika ensemble parce que tozali ba congolais bomoko na nzela ya kimia nde tokotonga na nzela bomoko nde tokotombola Congo yango tosengi na moto nyonso oyo akimaki abangaki
bisika na yo ezali ya yo moto akobotola yango azali te moto akobongola yango mpe ye koma ye azali te na boye moto na moto azali na baoccupation na ye na ngongo ekosengela aya kotala place oyo abandaki kosala misala na ye azaka makoki eza na invitation te eza mpe na obligation te eza moto na moto ase sentir libre ya kozongela baoccupation na ye. Merci beaucoup bandeko tozokita peut-être sur le terrain na chef mo ya Mbakana ndenge tosalaka population bazoloba ambiance ya population pe awenze elongo na chef tokota na terrain eza na problème te ndeko na ngai tokende kuna na moli kuna masanga mbila ezali lokwa pe tozana chef tokomela nde masanga mbila wa ambiance ezali balobi ete Mbakana mboka kitoko Mbakana mboka elengi Mbakana bato bali koteka activité kitoko eza na kati ya Mbakana toswana batata mbote tata boni papa bien tozala na Mbakana oh Mbakana yo okobeta seti na bandeko bakonda biso na oyo etali Mbakana ba oyo bazosala mabe mpona Mbakana ta biso bapasi nde ekoteli biso lisusu na moma ya mobondo ndenga ye kobebisa baaktivité mingi oyo biso tokokosa oyo tozalaki nango bafere ndeti na bandeko oyo bazalaki na bamboka bayoso bambwangimbi baboboto bato wana lelo baye kofanda awa bazotravaille te donc na bana mosusu kotanga klasi eza lisu bien te parce que ba école ekufi lisusu na bamboka oyo bango bazalaki vraiment moi liloba tata merci mingi komona nga fili tokana mboka Mbakana tozo tungsamaka concernant mobondo ndenge bomaki mboka donc mboka eza susu bakope ezo marché ndenge tozalaka liboso te donc nyonso ezo marché vraiment bien te malgré tomoni kimia ekomi kokota mais eza baaxe mosusu mpe kimia ekoti nano bien te eza baaxe mosusu calme ekomi kokota bamoto mpe moko ekomi kokota bapaya mosusu mpe moko wita centre ville kokota mpe kuna ekomosala biso mpe mwa esengo mais tokomi na fond na makambo nyonso te. D'accord. Merci beaucoup. Tata, olingo bakisa mwa liloba. Na bakisa mwa liloba. Merci ngai komona ngai trésor. OK. Maba na sepeli na makambo yuti ko salima ndenge Eliezer ayaki na ba chef na effort ya chef du quartier na biso bona basali penza ke mobondo bima esi la tozala bomoko tozongela ba activité ndenge tobanaki kosala. Merci beaucoup bandeko tozo tambola kana Mbakana balobi ete tozali awa toye kota masanga mbile mbote mama balobi ete na mama Mbakana sentiment esengo toza pene esengo makasi kaka kimi ekoti ya 100% te kimi ekoti me ekoti nanu te kimi ekoti te po tozoyoka de ngunu baza nanu toza na posa kimi ekota na population po biso nyo toza loposo moko tozonga na baactivité nde tozali na Mbakana toali su nde tozala ete zamba tokota lisu bien te tokoma okota kaka na kobanga banso bokoti kaka bobanga toza na kimia te nga mpe na obakisa ngai na nkoma maa na wana nateka mbisi mai maboke nakendaka deuxième première cité naluka mbisi mena miniti oyo kimia mpenza nana ekoti te mwana nakota kuna eza te mpo nazwaka mbisi naya tumba liboke tosengile kimia mpenza ekota na bakonzi ya mabele ti ya likolo antuka tozala na kimia bakonzi bakolanda biso bisika ezali bango toyemba ta mwa nzembo moko ya kimia mwa te ya pardon mwa loyembo bokoyembela bakonzi bazembo eza nango mokili mando mando mokili mando mando mokili mando mando mokili mando mando yama mokili mando mando mokili mando mando mokili makambo ebele toyekomona makambo na tomona te tomoni makambo na tomona te tosepela te. Je voulais justement compléter eloko moko par rapport à notre cela qui n'a moi ba des autres makasi siko ekomi déjà apaisé makambo comme déjà na suka donc la force reste la loi l'état ba chef na biso ya plateau bazo pesa ba message ba rapport bazo sala musala malamu pe calme ko to moni batuli ba komi ko progresser ba biso pe to komi ko kota pe musika plateau ba kota te komi okota donc ba sala
réalisation wana malamu po to silisa makambo oyo po mouvement ezongela biso ndenge tozalaki. Merci beaucoup badiaspora bokolanda biso mwa masanga mbila yango oyo tokomela ngo tozava na mbakana lolenge nde ezali na ntango ya bakoko tokosopa mwa nsamba na mabele tokoti kimia ekota lokola ndenge ezali kimia esi ezokota kimia esi ekoti na mbakana tolingi ete baaktivité ezonga makambo ezonga na kati ya mbakana toboyi bitumba toboyi ono te boyeboyeboye peuple tozaka biso moko toboyi kaka kobundana tala bato ebele bakufi bana batikali bamama ebele bakufi baresponsable ebele toboyi tolingi be kimia lolenge te mama lobi babomaka be nyama abomaka mutu te mutu aza lolenge nga na otosa yo bominga soki nga na bomi yo osepela seke boma nyama na zama me koboma mutu te tokomi kobomwa na biso na biso. Merci beaucoup tosengi kimia yango na bandeko toza biso na bino makamu kitoko ndenge tozosala en tout cas. Merci beaucoup na chef du quartier ndenge te tozali kotambola ndenge toza okende makamu kitoko pe elengi toza okota biso na bino ndenge toza okende tozokita sur le terrain na mbakana bo kobosana te eza na wenze moko ezali awa tozolakisa bino bandeko bokwanda biso chef toza na wenze wana ezali wenze ya bandeko bazalaki penza na kati ya village wenze bandeko bazali na kati ya mboka bomoni ete ntango ete bamobondo bakoti basali bango mabe misala ezali te mais chef azwi makanisa kopesa bango mwa esika bakende bateka babimia omoni bateki batu oyo tubino bozomona kati ya wenze eza bato bakima bamobondo na kati wana bato bamobondo babomaki bamibali na bango bato bamobondo babomaki bana na bango bato bamobondo basali kambe ute toswana na mama mbote mama mbote papa boni mama toza mwa malamu mi me pasi vraiment tande tonyoka mana moi koteka pondu kolia pasi bana bazotanga malamu te papa balobi wenze eza bino babimisa pona bino bato okimaki bamobondo bon namoni ezali bongo papa to souffrir makasi peza mi baki kutu mboko etikali bato mingi te mama mwali loboko yokoloba papa nazonyoka mandenge nazali awa naza veve moto akosunga nga aza te tala ndenge nazokende kotambola nakoma kolia na ngai ya kosenga soki nasengi bapesi nga nake kolia bongo sikoyo moto akosunga nga aza te bango babikonzo batiaki liboso baza wapi mpo basungaka biso baveve na biso babola tozali awa tozoluka bango basungaka baveve na babola baya kosunga biso donc wenze eza wenze ya bato bokimaki bamobondo biso nyonso bape tokimaki mpona pasi ekotaki na kati ya baferme na biso yango tokimaki toyaki na kati ya centre Mbankana donc moye bokota esu na kati eza te tokotaka esu te moye eza te papa bomoni ete moye bakota esu eza te kobanga merci na bachef mwa na likanisi bazwi babimisi bandeko batiki no te bavanda mpiaka te mbote mama mbote papa oyo eza wenze bokimaki bamobondo bakonzi babimisi bino mwa libanda tokimaki makasi tokomaki koluka bakisengi tokoki kolala mandako ya bato tokanaki te nesaki mobondo tanda posta bolongola makambo wana tosimela tozonga bisika na biso toutaki aske tomonaki mwana mboka eleze ntambo ayaki akweyaki mpona bamobondo abotelaki bango mpe asoyoli mpe na bango mais kimia bosantike kimia ekoti kimia ekomi kokota malembe kasi batranche kotongo bazalaki to banina kokota na zamba te toza mwa bobangi toza na kobanga mekaka kobeta lisolo bamobondo yango babanda kolata no ndenge niso babimeli bino bon na misu bona tomona bango te apaka ndo mona mwana banota mona kata mutuka balati bilamba kandi biso to lati aka esidi kaka donc balati bilamba pembe bilamba pembe na bilamba ba misu ba polo aloka ba biso to lata ba shop ta noiri balata ki bilamba ni to bato alataka merci beaucoup bandeko tozo continuer na wenze ya ba mobondo wenze oyo ekotika la penza kombo na ngwa na kosa bakonzi wenze eza wenze moko historique wenze moko makamebele mbote mama na ngai mbote papa okoyeko ba wenze oyo bakonzi bayoka bino mawa ndenge bokimaki mwa pasi kuna na kati ya mboka bakonzi bayokelaki biso mawa yango batia bisika oyo biso tokima toteka parce que tinenge bozoteka bwatamo ele bozozanga te tozozanga te mwana eloko okozwa ndenge mosala bamama bazoteka bomoni bamama biloko oyo basomba yango penza kuna penza na kati bomoni ete bakimaki penza bamobondo ndenge batungisaki bango
bakonzi bazwi note susi babino te tobimisa bango bateka mpona bazanga mwa eloko te mpona kuna na kati bande kosala mosala ndenge bakimi bo mwa eloko te eza kopesa pasi mpe mingi bandeko na kobeta mwa sete na bakonzi tolingi bekimia kaka continue kimia kaka ezala be malamu na kati ya mbankana tolingi bama bazala kitoko bana bazonga bakelesi le bon kitoko makambo etambola be malamu circulation ezala peuple ya mbankana aza na posa acircule atambola bipai nyonso to alingi alona mwa eloko na ye asala mwa nini na ye mwa kimi ekota tozaka kocontinue mwa masolo na tata mbote tata mbote chef boni bien okoloba nini na bino batu mpe bokima bamobondo biso to baferme tokimi mobondo comme singa inferme na koteka babiloko te na kosa mobondo adétruire tout élevage nyonso to adétruire tokomi bato moya pasi ata mai okende te mobondo azobenga na motu na mai tala to vivre condition bamone baza to vivre be condition moko difficile ni lisungi moto to monitor lisungi yebo sunga ba déplacer baza to moni ni lisungi to regretter na niveau gouvernement ni lisungi ke yote ba sunga bato to moni ni lisungi to mo souffrir comme singa infirmier na sala na zana élevage ba soso ba nini tout ni lisungi ezate oui mais ça tata na lelo auto mono comme koteka ba gene ozoteka ba whisky mais quand on koloba eza osalo belo lenge boni c'est que moko tamba mboka kache ezate awa ndenge toza na 1 km okota te na niveau 1 km okota te mais de fa na mboka ona niveau 1 km okota te pour mobondo okota ndenge ni insécurité za na mboka ndenge toza na mboka tona insécurité na toza na mboka tona insécurité oui tona insécurité na toza na mboka tona insécurité mais kimé moi kimi ekoti bon banda ministre ya kinde par rapport à ya ki tomoni moi kimande ekoti par rapport mais 1 km okota te okene buka ponu na zamba passe donc so ke buka bakuta no balieyo olechi moto bata baso 1 km ebuka misili boye pondu boye baleki yo mais quand okobeta lisolo baboma batu ndenge ni batafunaka bato bakolia batu bien ndenge bagorjaka bato baso bakangi yo bake bagorje yo bakati yo mutu lokola nyama bagorje bakangi yo bakati yo mutu batiki wana bango bakei bazio pe loko te meka posa bakato ka mutu ouais bango bana posa zelo te meka babomi waka po baninga bamona do mo bakota zamba te babuka ta pondu te misili te ba souffrir condition à vie za passe. Merci beaucoup. Todo continuer na batata moi masolo batata pe na moni bango bavanja wa baby penza réalité ya makamde le kana mboka mbote papa. Mbote. Papa bandeko bakulanda biso na ya biso podcast télévision. Mais kako beta ya biso réalité oyo bandeko bakimaki babimisi bango awa ba koteka. Eleke bendenge nini wana phénomène mobondo. Zongelanga no lobi chaîne nini? Ya biso podcast. Bon, phénomène mobondo lelo presque 4 ans. Et bandaki kuna na ngambo ya territoire ya kwa mutu te yeko mata wande keti na Congo central kuna ko bandenge bandaki tisiko boye to yeba kapinda te po balobi o eza problème entre bateke bayagana bateke mais to landeli yango to moni vraiment conflit o côté entre bateke na bayaka zate puisque balobi bayaka ba reprocher bateke puisque ba terrain na pe moi ku o bazo singa bango soko sali biloko na yo ba mataki est-ce que ça problème ko cause que on va boma batu on va tuma batu on va ko donc vraiment ko kalisiner batu non donc problème au dessus que tu comprends et bomi ba mboka non c'est presque ba teke ba koma kaka le lo ya balabala ouais toute la population koma kaka le lo ya balabala ouais na ba mboka batu azate donc de gauche à droite au côté na sud au côté na nord on a que batu bazate batika la kaka depuis 4 ans donc tout ça batu batika sauter mais est-ce que moi qui me côté Kimi ekoti ndenge nini kimi ekota te puis jusque là mutako zonga te soko zongi okuta na problème na yo bon kimi ekoti wa dernièrement to monaki ministre Eliezer Alekaki on soit déjà bazo bimsa bomo bondo mais jusque là ils sont encore dans leur nid dans leurs habitats ils sont bangote ils sont là qu'est-ce qui prouve que kimi ekoti te pendant deux ans aboué to tiga bamboka to tiga bazamba to tiga misala comme ka bongo maman tout le monde batani tani biloko boye baza oyo baza kufala ba manœuvre kaka isambo na bangote kimi ekoti te jusque là il faut l'état penza ezala azwa ba mesure oyo sengeli ko laksa ke réellement ba retourner batani mambo nango aussi longtemps que batwaza kaka ko ka bongo ministre de la défense ayaki mais l'état ayaki là fallait associer le ministère social finance et économie mais jusque là ka yemo ko aye et puis ti lelo les Mobondo sont là, les soldats sont à côté de Mobondo. Qu'est-ce qui prouve que Kimi est côté? Parler de Kimi, papa, si on oublie Kimi est zappé.
omonango pezi ngolo beloko ke moto alia te maye malamu ke na okene librement na okene zaba librement mais ce que comme ce que koyeba ke ok, le problème. Même les militaires qui sont venus, ils se sont impliqués aussi dans le système. Même je vous dis vrai, puisque ceux auxquels le lobo, au Konoku, Tabama, non. Merci beaucoup. On est à langage à papa, et à langage à chef Funza Manzambate, papa Bikimia et Kotite, vraiment ma campenza penza qui est côté. Toi aussi, on a bakonzi, moi, Namboka Eliezer Tamboué, continuer penza yaka luka ba papa, luka penza ba jeune bazalia wa, beaucoup ensemble, kuna bo luka pe penza normal et côté qui me kota. Ah, merci Bandeko Balandi, ya biso polikate zo bomone te tozali penza on a kati ambakana, bomone te bandeko ndenge te bandeko ndenge balobi, ndenge pesa melikuna vi makamuzo le kama be réalité za penza kitoko te eza mabe makati na kopesa ete na kosenge ete bakonzi boke te bandeko balobi sécurité kotina noté sécurité zana noté to kosenge ete makambuto za la kitoko makambuto za la laisse nde nyonso te tambola kimia etambola be na limemia nyonso yango te na kobeta be sete na bandeko boko wanda biso partout monde entier bisika zebino na biso podcast mbakana eza milieu yosika penza eza malamu mingi ezali bien bomoni ba activité za kitoko ba activité za malamu mingi mais to ko beta sete likambo etali ba mobondo boki bandeko nde ba leli nde balobi na kati wana ndenge koti na kati wana penza makambo ze belé ba réalité ze belé makambo zo sala penza kitoko te bandeko na osenge te mo kimi ezala mo penza makambo malamu ezala makambo kitoko ezala pour la nyonso tout etambola penza malamu mingi pe kitoko mingi yango te na osenge te bo partager bo commenter na kati na biso podcast te bo mo te 8 ans ya okomete na mbakana to tamboli penza to sali penza tout un voyage et pesi penza pasi to tamboli pona kotel sabino milieu yo to epe na ba risque pona mboka musubo linga bo mona kokota na kati to kokite pona viba ba bombondo makamboze belé mais na petit mes condoléances na famille mbakana na mona te bembe pe ngwane za koya ba siete ko bungisa bandeko na mwana mbakala siko kufa to presque mes condoléances na famille mbakana baza be na mawa merci bandeko manaka na biso ekomi penza pe na suka ndenge zawa ndenge penza to ko sala na robeta sete na bakonzi et surtout bato belé baza penza kolanda biso penza belé penza boza kolanda biso na osenge te kimie kota na kati ya kimia nyonso te kozala malamu nyonso te kotambola bien nyonso te vraiment okende vana ba norme ndenge sengeli bomoni place o kimia ezali nde bilo ekobima penza kitoko malamu et surtout na ferme kuna na kati to na pota ba biloko ana ferme eya biloko ferme ekota ekene kwa ngomba Kinshasa makamutele ka penza malamu mingi bomone te bandeko to na kati ya village bino mo bomoni na kati ya mboka ngo penza pe makambo ezali penza belé ndenge te bana moto bali ko tambola makambo penza belé na yebisaki bino mes condoléances na famille Mbankana awa mwana mbakana ndia uti kokufa mwana mbakana kufi atiki biso yawo moni corps na ye ezoya ponete balela ye nyonso tele kamalamu yango te na beti en tout cas penza mingi sete na bi mes condoléances na famille mbakana mes condoléances en tout cas penza makambeje bele ndenge te baza kolela bomoni corps yango ne leki bandeko toza penza souci to na posa na kimia penze kota kimia kota na kati ya mbakana makamalamu na kati ya mbakana ezala bandeko bokonda biso partout monde te bisike ezwami bino makamalamu ezala biloko pona batebele basoma biloko na ba ferme kuna batebele basala ba ferme na bango bana souci posa biloko ekota biloko ezala malamu biloko ekota biloko ya ekoma pe kuna pe na kati ya ville mais ekoya ndenge nini ba mobondo penza naza koyebisa bino langage ya papa ndenge bande koloba lobi awa ba mobondo baza kaka ba mobondo basilite kimia penze kotite to senga na bino bakonza mboka to luka solution pona peuple bakoyi ko diviser te peuple bakoyi kabona te biso bino toza kotuna makamona mobondo uti wapi to na posa peuple mbakana baza la laisse peuple mbakana bana classe batanga te bana kasi baotanga te kelasi eza te makambo penza malamu eza te tolingi kimia ekota makambo ezala bien bato bateka bato basala makambo kitoko population bavanda l'aise
bamobondo bazala te nde population yo et ozala calme na ce message wana penza bakonza mboka mingi na pesi vraiment longonya mingi na ndeko Elezé Ntambwe ndenga zimwa likanisi ya okoma likanisi kitoko mwa teme likanisi kitoko akokoma ya kosangisa kimie kota bometa koma bikoto yo nyote koti mwa kimie koti nyonso tu penza ele kamalamu na pesa encore merci na bino nyoto bozo kolanda biso partout mo na tebisike zami bino na kati ya biso podcast télévision na kosenga te bo partager bo liker bo commenter tozaki penza na Mbakana bomoni Mbakana tozaki na Mbakana boki ndenge peuple ndenge lobby ndenge population ndenge lobby ndenge batune ba beti sete ndenge ba jeune baza konganga moyen ya kokota village ezalite moyen ya kokende ezalite moyen ya kotambola ezalite yango na bomoni tolingi toujours kimia pe ekota na kati ya Makana bato bazonga bato basala mosala kitoko bato basala makambo penza normal bato batambola lolenge ndenge sengeli makambo teleka normal na pesi longoni na chef atelemi wana na pesi penza mbote mingi bisike zwamiye po to apena ba chef Mbakana bato pe ba ko na Mbakana na pesi mbote na pesi penda mbote na yebiye me ya yebi ngate metoro solola me kitoko mingi bandeko to na posa pe kota na kati ya Mbakana kimie kota misale zala ba jeune ba kota na ba ferme ba sa misala tolia biloko tolia penza biloko ozo uta na kati ya Mbakana tolia biloko ya kitoko tolia biloko oyo kopesa biso elengi tolia biloko oyo pesa biso sentiment ngana ebino te soki ba chasser ba koti na kati ya zamba simbilike kobima tokoboma be nyama zamba ngula zamba tokoboma be ba nyama ebele soki kimi ekoti makamto eza normal mais soki kimi ezate tokozwe eloko te pauvreté ekotela biso nengomba Kinshasa moyen ya kolia misuni ezate moyen tolia eloko boye kozala te moyen tosimba eloko boye kozala te mpo nini kimi ezate tolobi wana bakonzi ya mboka na mwana mboka Elezé Ntambwe atika te a continuer toza toujours na posa kimia ekota malamu makeke malamu merci bandeko na biso podcast télévision manaka na biso komi na suka botika malamu bandeko kimia bota bino nde tokuta be mbala sima bye bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temo emisala emonani linga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi linga koloba eza te ya koloba eza te linga koloba eza te matoye yoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temo emisala emonani linga koloba eza te